bana wana na poto amemi bana yetina ndengi tieri bakokisi soki ba 28 nano ko za charge ya bana wana ba tieri siko bakosala nini na tata oyo ayoko bomila ye mama ya na kidiba asali ye nini Nelly Gilbert asala ki ye likambu nini ata likambu ngo elekaki mutu ya ifala zongisa biso ye bana ne bazali da bana kuna na poto kule bakomi ba grand grasso bakomi ba luka mama na bango balinga basala ye nini mais akati ye fille ko kata papa kule so sabi makambe ebele na yoka mais sikone na monike mobali oyo asali na mwende na ko qualifier yete mais na likambo ya sali mwana na biso na likambo ya sali mwana na biso loba Gilbert na Nelly asala ke loko na mobali oyo te Nelly aliaki mbongo tato Gilbert aliaki mbongo ya Nelly te ke Nelly akena mutoki na ye na poto akeko lula ye a partir ya poto lelo akase vie ya Nelly atiki baleki atiki biso ba mama atiki bandeko justice nzambe sala likambo dilata ebandila te to yebita mututa mukila te likambo oyo ya muneni boyo nzambi lanila biber la bengi papa mais oza papa te ndoki moyibi aussi siko yiba mbongo neni oso ayaki nango po boma ye olinga ko tikela kati ya ndako bubula bo banzinzi baya bo bayeba teke yo zwi biloko na ye papa osuki tambola kana mabele tambola kana likolo na espace kasoki na mabele kaka oyo nzambe papa oyo yo sali na mwasi na yo na bandeko mwasi na yo biloko bazwi boleli gorodo bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Frank Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai Yassika Eye na Kinshasa Restaurant l'Orangerie Koutia Kusia Balala na spécialité na bango poulet au makala Souka nelengi Basuki wana te Olingi kolia bio Yaka mbangu na Restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre site www.africainfo.net. Dans le cadre de vous servir, car vous servir c'est notre devoir, nous voici ici dans la commune de Bumbu, plus précisément sur l'avenue Lungweni, numéro 108. Toyez vraiment co-assisté famille, il y a Maman Nelly Salapamba. Maman Nelly au Aouti Kabiso, il n'y a pas très longtemps, à Watoza vraiment un siège familial. Mesdames et messieurs, émission Oyo, on ne le fait pas pour toxicité bafé, mais toujours ça la poto informé bino. Sur ce plateau, Monto Alandi Maman Nelly Nassima, Yé Yotoza Naye. Nous assure, grand frère Okubanda ko s'est présenté, comme ça Bande Kobaye bonjour. Bonjour. Ngai nazali leki o alandi Maman Nelly Nassima. Bengami na kombo. Na bengami na kombo ya d'ici Ndosima. Pour toi famille d'ici. Ngai nazalaka awa te na kikoya. Ba pesaki ngai message wana ezalaki jeudi. Ba bengi ngai ke Maman Nelly akufi na ba ki voyage na ezalaki il fallait ya mardi na ki informer à ya mardi. Pour nga nazara na Kinshasa te nazara na Congo te na zalaka libanda ya Congo bapesi nga message babenga ke Maman Nelly akufi Maman Nelly na yebi ke mutazo ya mardi lelo jeudi muta akufa akufeli ndenge nini ba expliquer ngai non akufi bon bazaki na moi
discussion ye na mobali ye aye akomi mardi na moi ekomi na butu avandi na ndaku mobali aye kokuta ye mobali azalaki na mwasi mosusu aye na butu ayebaki te ke ye se ayaki donc Maman Nelly auti Suisse aye Kinshasa sans que mobali ayeba mobali tango aye akuti pe mobali na ndaku te avandi na ndako avandi na ndako ekomi na butu mobali aye akotaki ndenge nini donc bon azala pe na ba clé na ye donc mobali avandaka na neve na ye na ndako aye akuti neve ya mobali bafungoli ndako avandi ekomi ba butu vers 21h mobali aye na mwasi mosusu tant mobali na mwasi mosusu mobali atuni alobi yo oye kosala nini alobi eza ndako na ngai nyonso koya na kolingana ya po eza ndako na ngai mobali agiflaki ye mobali agifle mwasi oyo bazalaki na ye akimi aki kokota na chambre amikangeli na chambre c'est là grand frère donc Maman Nelly akoti na ndako na ye akuti petit frère ya mobali il s'est fait que mobali neve ya mobali et de son retour ye mobali tango aye na mwasi mosusu ya et tango aye mobali ayebaki te ke ye akomaki aza na ndako ye asalaki mobali surprise ayaki na ndenge ya surprise mobali ayeba te ke ye azali koya mpona si seka azalaki na bainformation ke mobali bon ngaloki noselene ayaki na ndenge ya surprise mobali ayebaki te ke ye se akomaki mobali mpe azoya mais même avant aya tozwi bainformation mosusu ke Maman Nelly na monsieur Gilbert oyo aza bongo mobali na ye oyo wana avant na Kinshasa Maman Nelly bazalaki déjà na monsieur Gilbert na Suisse mikolo euti koleka na anniversaire ya mwana alors Maman Nelly mobali azongi et pas très longtemps yepe alandi mobali donc mobali boy andimaki te ke mama akokoya mikolo oyo asalaki surprise alors tango akuti bango na salon atuni yo oye kosala nini yo kosala nini awa ya répondre ndako na ngai bonde réponse bon ya répondre ndako na ngai nzoko ya ye agifle ye mwasi bazalaki na ye wana akimi akoti na chambre amikangeli na chambre abengi bandeko na ye bandeko ne basali ye menace na butu wana basali ye menace na butu wana ya bandeko basali ye menace ba makambo wana elekaki na bandeko to baza kozonga bakomi epai batia mambo wana esami na kombi nini na Montfleury tango siko bandeko to bazozonga ba bon ezalaki na butu donc au-delà ya 21h donc au-delà na butu tango siko bandeko ne baza kozonga bakomi na barrage wana policier bakangi bango na barrage wana to bakangi bango babengi mobali keno so bakangi biso mobali abengi bon abengi major moko ba relation na ye non major abengi na barrage non botika bango baleki bakena bango tant pe bakena bango situation pe bon et c'est calmaki nango le mercredi mobali abandi kotinda ba message donc excusez-moi tant bande moi c'est à côté na chambre abengi bandeko na ye baye tina Montfleury et puis kobima na bango la police interpellé na barrage bango babengi monsieur Gilbert oyo azabongo mobali ya Maman Nelly monsieur Gilbert na force na ye ba libérer bango alors boya koyeba ndenge nini ke Maman ndenge babimaki na moi ba quelque ba bien parce que biloko babimaki na moi ba biloko mosusu tant les biloko na contrôle wana na barrage wana police interpellaki bango influence mobali abengi ba influence na ba libérer bango bakei bango batikali wana siko tokomi to wana na butu ya mardi toyi kokoma mais akutaki poto le même mardi sikoyo mercredi na tongo pe abimi na ye ake ba course na ye ti aye pe pa ya famille ya mobile na ye quelque part sur ba selimba sur ndenge nini asel ba course na ye sili tant c'est ba course na sili ake ko sisa ake lisusu na kitambo e pa ya cousine na biso
kuna nde ale Zimana ayebani na kombo azana kombo Mama Tina akompe kuna alie esili biloko ne kutondambo alie kuna alia kifumbwa fone msusu amemiango tina ndako Mama Tina ayeko tika yen tina ndako na mon fléri na butu c'était de 22h et tal ayeko tika ye tina ndako Mama Tina à partir kuna ya kitambo alinga kite aya kolala na mon frère ko yino mbali bozama bakeno lala no kaka yete na kende kaka aye tant bakomi na Mama Tina tiki bakomi na salon bavandi matina lokola ngazo songa langa oza yo moko poza la isolé te na fungolo télévision otala ba tika no kaka ngai na kolala na kaka na salon na sala ba prière na ngai kaka na salon Mama Tina azongi wana Mama Neli mutazoloba Mama Neli azoloba Mama Tina pe azongi atikiye azongi akei na ye tango Mama Tina akei on dirait bon tango Mama Tina akei atikiye na ndako akei siko et comme les mêmes mercredi na siko bazalaki na tongo bazalaki na rendez-vous na petit frère akende kozwa ba valise na po tellement climat ki malante bayokana ki na tongo j'ai dit na tongo yakende kozwa ba valise tango komi siko na tongo ye mercredi siko mercredi na tongo bon na sauté muke mercredi na tongo siko ye mobali abengani neve na yala la ndako abengani neve na ende mutazaki na ndako yende Mama Nene ayako ko abengani neve ya mono ndio ba neve bazo trahir ye pour abengani neve na ye tango babimina chauffeur babimina chauffeur quelque part pa bakendaki abotoli le chauffeur contact bana lelo yo musala isili abotoli chauffeur contact siko nandenge comme siko na butu Mama Neli bon Mama Neli pe na le mercredi abimina neve na ye wana basel ba course na bon neve o wana babengana ki basel ba course comme ce qu'on a pas to bazongi Mama Neli aka saison ko to la bia tenga la kolala te lokola déjà noko déjà bengana ki ngai nako na kolala awate ya zongi na ye azongi na ye si ane Mama Neli so akini na kitambo da utene na kitambo akini na kitambo wana pa kuzina biso avandi ali bafumba ne mutikala ye na mope na sani na ndaku kuzina biso atiki wana azongi na ye ndeka tikela ki wana so air mobile ayaki wana mercredi na butu so air mobile ayaki ya ku fi jeudi donc ba ko coûter déjà na jeudi déjà voilà siko nande makamele na butu biso na bino tebite mutare sika wana te et comme siko jeudi na tongo jeudi na tongo yesko ye cousin mobile na ye abenga parti ya France abenga parti à France abengi petit frère parti à France alobi atuka bengi ye mais azakolela abengi ndenge nini fede pesa ngai numéro ya Neli wazali ko utiliser siko kuna na Congo mais abengi na yeso bongo bengo tu ngai numéro ozolela pointe pesa ngai numéro ya PC numéro so ye amoni suspender na tu ngai numéro azakolela muke. Alors Mama Neli na Papa Gilbert bazalaki ba marié balanaki babalana parti ya poto mariage penza mariage babotité Mama Neli azana ba mi bali et Papa Gilbert azana ba mi bali nyoso baboko maka non ça va beaucoup comme on a Kinshasa et bazar na Suisse c'est pas Mama Neli na beaucoup la bana mi bali na bana na sangisa ya ye mi bali o bana mobali pe ya basi mi bali ba combien d'années banda babalana ça ici ba 11 ans surtout to celle ba 11 ans oui alors to continuer le même jeudi wana et tant ndeko ya mobali abengi ndeko ya mobali tango abengi il s'est fait que abandi kolela tango azolela wana mbala moko bino kotoyo siko maman yem to bazalaki na rendez-vous na ye amoni yango suspect ndeni atuninga numéro na ye et puis na kolela mbala moko pour avant jeudi wana déjà mercredi moi ba menace ezalaki ba SMS ni azo abane ko tinda ezalaka atindi ba message que non boya kozwa ndeko na bino bazotindira bino bandeko ya Mama Neli azotindira biso ba SMS que non boya kozwa ndeko na bino na séjour na ya ngala kovanda na yeti atindi ba message première fois deuxième fois soit atindi ba message est-ce que déjà ici boya kozwa ye boya kozwa ye
atindi ce message wana ya mercredi bon si na ndenge batikele bango mibale kuna eloko asalaki eto ebite komi sikoyo le jeudi na tongo yango wana ye moto bayaki na rendez-vous akende ko leki na biso akende zoba valise pa aya nango na ndako ya famille na ndako ya famille ayuki appelle uti na France ebengi ye keno moto abengi ade aza kolela pesanga numéro ya Maneli numéro na zosela nango na Kinshasa ndeko na ba ye to solite puis aza kolela yes koyo amoni appelle yango sipatuni bongo pona nini obengi wana azalaki ndeko na ye oyo odiko abengaki na France aza ndeko mobali nous bon to ebite bon tant abengi yes ko petit tant apesi numéro mais amoni on suspect mais comment se fait-il que abengai aza na kolela mbala mo seke il y a un problème pour le lobby déjà le ko la m'écrit déjà ba message ma base là qui déjà non mobile ba non tina ba message pas neke ya ko zo yana c'est que problème ezali mbala mo yepa bandi ko benga tango ye petit frère bandi ko benga téléphone ezali ko sonner mais mutu aza ko yambate donc à mon suspect le ko la bazalaka na nevene kuna junior tina benga junior na ba position junior on ba bengana ki yes ko tanga bengi junior mais bana kana zo benga mais benga la France mo benga mutu benga za kolela premier yali kuna junior a répondre que ngai pe na lala kina ndako te bana noko abenga na nga déjà bana mercredi na lala kuna te mais na minto na za dia naza approche nazo komana pona ko zo ba effet na ngai etikela ba benga na bimeka nyonso nazo ya pona komana pona zo bloka bon ça va ce ko komi wana obenga ngai selon ce ko ye petit frère abiso ko komi wana obenga ngai abengsi junior ce ko junior so komi comme so benga ngai dans 10 minutes azeli après 10 minutes junior zo benga kata mais mutonga lo benga desa komi dans la porte ndeni banda ça fait 10 minutes passer azo benga kaka abengi so junior lui mais na comprend na yawa ndako quand même nazo benga numéro ya Maneli azo yambate mais tu veux sonner azo yambate azo toquer pe mutazo ndimate yeso le bene si c'est comme ça buka porte au côté ba problème ni ezali kuna junior abangi na ngano ko déjà benga ngana buka support na boy problème na buna yo mo sala tout kaka koma kaka yes ko abundi akomi tanga akomi azui la police travaille bien la police boya toi pour que nda comme quelque part moi police va tenir nda quoi et si des autres des alaki mardi et pas yo mes alaki kuna ya lubi yo mes alaki kuna mais yo mes alaki kuna ce qui mardi yo mes alaki kuna et mais les kuna na yeso akembangu atiki no ba police si kana akembangu ti ba bandi a forcer pas la kota boye akuti kaka na kiti la position ya kiti alala na canapé alala Maneli na canapé na makila bon na condition que tant so a contrôler qui nzo to teke soki azana poto bene tant akutie na position ka do mudashi à l'agonie ameko simba sentir azana moi moto ezana en tout cas on a récupéré l'hôpital on va salir animation pour récupérer voiture peut-être maman voisin moko ya siwana apesi bango jeep na ye batie na jeep na ye avant déjà à même moi si a bengi mobile mais tonton Gilbert na ya na kutia neli position moko nini en tout cas azali état neza bien te bona boye nazo meme na hôpital écoute le bosso tant a bengi tonton Gilbert wana azo yamba téléphone a bengi même si maintenant yambi alobi naza musika ya a santé bon ya répondre kaza musika tianga moka kana mema ye voisin moi na sia na pesi voiture atie a meme ta comme na morgue na morgue attends comme na morgue bakoti na na salle d'urgence bon atal bo docteur abimi atuni abi oyo oyena boza ndenge nini yemba bon taki mukolo à comprendre que ba question c'est qu'il y a un problème bon le balanga soki akufi benini pour ba question na moni toza so bana mikete alors effectivement muto yena ici akufi ye abengi siko Gilbert abengi mbali ya Maneli tonton Gilbert ayambi yesiko azanani asala nini na Kinshasa tonton Gilbert azali nani azali conscience na câblé au Bemina coupé bazali ba frère na au Bemina alors ye tango mapesi nouvelle sikoyo tango ba bengi ba yebise ke maman Neli a toni na morgue ba bisa kufi tiens na morgue
Si, tiens la morgue. On réponse à pêche. Tiens la morgue et puis tiens la morgue. Et puis Barimer, tout ça qu'on appelle bateau après Azali a pratiqué une finance d'ailleurs Azali Barosalanga et Logonine. Famille Barosalanga et Logonine famille pauvre. Alors bibino famille pauvre. Bon voyez Barosalanga et Logonine. Il y a si autant tout mais à moi si na morgue. Et si ngana yeko koma awa dimanche to bandi na ba démarche ngana ye toke na morgue de jeudi oyo maman Nelly akufa ti dimanche botika la omona nana monsieur Gilbert. Ouais ba Gilbert até ko mona na te Gilbert aye monsieur Gilbert aye ko mona na kaka lobby pe la sous pression la justice tant bakangi pe to moni donc tant maman akufi bino bokenda ko lancer plainte si ou contre mobile tant maman akufi tant maman Nelly akufi parce na justice payé et selenda ku voilà juste et selenda ku muta contacter to lo ba policier bazali banda na mo frère ba selenda tant ba selenda ku le lundi toqué na morgue Gilbert azali ko benga biso na téléphone que non bozali kaka bon aussi kwe ngasa kaka yana bino to sala kaka to ambome corps to kuta na place boye to négocier azo senga so négocier na biso bon biso to bino ça va to kuta na ça va to kuta na sikanini oh non boya puis biso rendez-vous que toke na batete là to kuta batete on to comme place ngo le to mona to moni été to moni ba bande ko na ye bande ko non azalaki awa azeli bino boyete muto salier pasi azongi ndaku siko bande ko ne so bazali ko tuna biso non soki boteki makambo na justice bokende bo retirer plainte ou bien bo pesa biso bino bobungisi ndeko na bino mais soki makambo ekomi na justice bo retirer na yoki ke boteki makambo na justice pona nini bosali ndenge wana il faut to négocier bokende ko retirer plainte wana na justice beaucoup de retirer plainte sans que beaucoup sans que tout sans que na téléphone 48 heures après po biso to ko benga ngo maître ko ba ko kuftaye ya ko kufa na ndaku ya monsieur Gilbert ndaku na ye moko pe donc 48 heures après maître monsieur Gilbert azomona na te monsieur Gilbert ki ko mona na karato makamnyo so pe sili toke police scientifique aye police scientifique les l'indiana police scientifique aye na morgue atali corps sili il fait okenda comme air elekaki to ko kenanda ko lobby mardi akeli susu asali ba enquête na ndaku ba élément nini yango police scientifique akutaki ba batasha ba makila na mire et puis ba bloqué panzani basani mbele passage azu basani on est pasuki akeko tsango na kati na poubelle na poubelle kuna tant police azoluka ba fait akita na poubelle moni basani pasuki en principe intention ezalaki tant au corps est commun à mort, il fallait pas embaumer le plus vite. Bon, il y a abandonné la pression magnifique. Avant que l'enquête n'a pas la base à moi. Bah effacer la trace il y a enquête, c'est le comprendre les biso peut tozaki mayele na ye. Tozaki mayele na ye. Kutu atindaki cousin na ye. Moko aye na $100 pesa $100 pour to kende ba embaumer corps sur $100 on a tout ça qui yango te to zongi saki yango. Merci vraiment grand frère Olobi Kombo nani bande ko bazolanda biso ngai kombo na ngai Hippolyte d'ici ndossement Hippolyte. Oui monsieur Hippolyte boya cause récupérer ndenge Olobi lelo o monsieur Gilbert azala la police bo komaki na point ya ko zoyer bozwa ki wapi bozwa ki ndenge ni biso tango to qu'est-ce qu'on tellement police to si makamto de boya pour c'est bon bino boki na biso makametire les pas na biso to sala banquette ba ndenge nini to kozoyer tango biso les mêmes jours ya lobby mardi tango to zongi to quelque part na ville to venir quelque part boy to yoka téléphone sonné kuna na tribunal na tribunal ya casier judiciaire ba bengi so abina minute muto to ba ko lukadas to récupérer to zali na awa monsieur Gilbert tozali na awa ça va tozali na bon ça va comme ça biso pe toza ko yana to comprendre to kuti bazali ko attendre ye ti ba attendre ye sili na ndenge ba ki la police ezuye wapi na balabala la police ezuye selon bango to tini bango babe bazwa ki na résidence ya obemina ko ya grand frère ya ndeko na ye ah bon
Donc la police comprenant que Kazaki kuna ou soit wana ba mutu bayebi selo banquete ba mutu bayebi ndenge nini po ba benga ki pe ntsoko ndenge nini ba enquête la bango salama. Merci vraiment, mais à part Oyo, tu as dit que bandeko bazolanda biso partout na monde, na France, na Suisse, na Allemagne, na États-Unis, partout dans le monde, tous a vraiment awa na famille, tous au Kabola, na kolinga atata moi simoko pour koyoka déjà Congo, tous a ba Congo. Moi je suis mon Congo. Alors tata moi simoko akoka kikoya pour tout na yema mituna o eza moi moké na caractère ki bo moi si. C'est-à-dire lelo oyo maman tokoloba eza deuil moko ou soit mort moko inopiné eza brisque ye moko abungama kité pour malgré lui wa pe ya kabongo mais oyo ye vraiment eza brisque azana ba assurance na France aza résidente na pardon na Suisse azana ba bien na ye lelo position ya famille on ne sait jamais vous pensez nini yango na ngaki message ata ya tante pour bana oyo baza kuna biso na bakongo tozalaka ba matriaka bana bazalaka ya côté ya mwasi c'est-à-dire bana baza ya bino na habité ba tante message nini bakoka ki ko lancer par rapport ya le reste oyo mama nene atiki ba pesa biso ata tante moko a pesa biso ilikanisi oyo ye azana malega olo. Ouais, donc bandeko balandi très chers internautes ndenge to ebisibino eza vraiment passé. Quand je dis eza vraiment passé, kolanda kaka histoire oyo bino moko bo comprendre que famille mobimba ezolela. Famille mobimba eza na passé. Bokutu na pourquoi ndeko oyo ayako zwa ba valise, ndeko o azaki na maman nene, pourquoi alobité mwana mobali azokoka ko se ressaisir te. Azolela, donc même moyen koloba azozwate. Nde omoni loko ya toza na résidence. Toza na tata mwasi, grand frère Autoloba. Déjà tata mwasi, mama leki mbote. Mbote papa. Mama leki sango ya mama Nili tango komaki oyambaki yango ndenge. Papa nazalaki surprise. Na yoka kite, na yoka kike Nili akoya. Mais na yebaka jour te. Na vandi na ndako na lamuki na vandi loko to débrouillaka na mboko na vandi na boso ya mesa na zoteka to komi na landaka mingi radio Kapi na ba 12h moins 5 na bandi ko landa information après que moi pongier yelinga me na somona kaka bien te kama pongier yelinga na sutuki boye 13h05 na fongo de radio na zolanda information ba mongo na moni bana mwana ya misatu na ya mine ba bindi kiti ba yesi kanga na vanda ki ngasikona ngana kanisi den musuzu likambo yo ya zakina ngona ndako yango ba yelinga po ba kalimenga na vandi na talibango musuzu ya 3e alobi nanga mama zala calme to zala calme na yoki likambo ngasikoyo na pongi wana zalaki nanga na zala calme likambo nini na tali 4e azotala ngai 3e avai na kiti ya pembe azotala ngai ngabi nini na zala calme likambo nini otozi message ya Neli ndi tozolo boza na ngaliema abasa ko China morgue ayeki ler nini nane na kufira nini pona ngana mona Neli mususu accident bien ba fièvre sikuna zolo kuna ba traitement ya makasi ezali boyi akufina na nini abite mama to yebite meto yogi sanguke avant neke pa mobali na ye ayake pa ya mobali sikuna tongo to alamuke neve na ye abengana ki ye sikolera bengani neve wana na tonga ye pa azwa biloko na ye aya ko zwa ba valise na yake ndenge na yoka kida bana lera ye atani ndage kanga matuni santine sanina lobi mama bana tongo to moni mama te na bana to na moni mama te azongi sus lera manie telefone ezo sonner ndenge na yokela kina bana mbala moko mwana neve na ye
abengi Fede abengi petit frère ya Muwei awa nazali awa nakuti ndako ekangama mena nazobenga nini zo lela mais mutu azo yamba te siko petit frère na ye alobi forcé au fongola alobi non moni neve le ko pe sagesse salaka akena coin abengi ba policier l'air ba ye ba bengi le sous ndenge na yoki na bana ba bengi le sous ko benga ba bengi téléphone ezo sonner même mutazo fongola te ndenge ba policier ba força ki ba fongoli ba kuti neli na kiti de bana bazo lobelanga ke ba kuti ya neli na kiti ya ko lala mais ya neli zo lo baboy ba Fede ba yena ba policier wana ba zui ya neli ba komaka ba komi na ngaliema kamwa moto ezalaki le basa remerciation mbala moko ya neli akati papa na zui liboma nani abomi ye akufi na nini muto yeye moko na ndako to yebite po ye mobali muto azalaki na mwasi na ye ndako eza ya ye na mobali na ye kuna bana bazalaki te ibazali kaka ye na mobali liwaya neli biso nani asali neli ndenge wali biso nyonso tozokamwa liwaya neli to yebi yango te maman ye azali oyo problème eza déjà na justice to yebite muto abomi sikoyo nanu l'état alakisi biso te nani abomi Maman Nelly pour toujours continuer bazo sala ba enquête mais okokaki koloba nini kobungisa mwana lokola papa malgré l'état zo sala enquête na bari enquête na yete mais na ndako bazaki na mobali na yete na ndako bazaki na mobali famille azalaki te ye na mobali neve yaki na tongo po ya ko récupérer biloko ndenge ezalaki sikoto koloba nani pe bazaki na matata ndenge tozoyoka Nelly bana komaki na akutani na famille te tozoyoka ke Nelly akufi eza passe pona biso po oya sali bo ya pese biso ne passe po Nelly azo supporter tala balbari tala baleki tala famille yene mutasa Nelly akena poto na mbongo na ye akena mbongo ya mobali te Nelly akena ko luka sana na aja mukema na kolo na siba 23 ans na mwana Jonathan azo sala basuki na gambela wa azo kone ko stonga basuki na ye Nelly akena mbongo ya mobali te ngala yoko mona mobali o simawa mama tango lobike lelo oyo bazalaki na mobali ne na ndaku malgré l'état azo sala ba justice okoloba déjà nini na mobali wana mais mobali fa ye ba fi makambo ya Nelly na yena mobali na ye po biloko wana panzani na ndako Nelly azalaki na mutu te azalaki na famille te bakuti ba ndenge na yoki na enquête basali biloko panzani bakila na nini oyo milangi ya whisky na se bon sikoto koloba nani tokoloba nani siko soki ezalaki muyibi alingaka kanga ndako te po yo tiki mutu obomi mutu azoso kangi fongola wana bakangelaki mutu ewuti wapi fongola bakangelaki porte de banda ewutaki wapi merci maman yango na lobi mwana mobali wana lelo azana l'état mais famille na ye ekolanda émission oyo bakopesa bango sango na bino epai ya famille oyo bino bozo estimer ke babungisi mwana na bino bokoka koloba na bango nini papa le kambo tozo loba biloko na nyonso Nelly azale ne ya famille papa kufa mama kufa zobokola baleki atako problème ezalaki ya munene bengisa famille na ye bengisa baleki kamata mwasi na yo soki problème ezali benga famille tia ye to bundaka nga mama na zabonde tozana bana bango babotami na maboko na nga na misu na nga mais le degré wana nanu to mona te na famille toza par terre liwaya boye mbala liboso to moni yango toza boye ndenge nazolo bonga mama nazana ba 60 quelque nazana perte moko nazokoka te boye sikoyo pona bana na bino o bazakuna bokolo bana bango nini po bakolanda pona bana po liwaya mama bana pe bazaki surprise po Nelly atiki bana na ye na bon état alobi ke na kei ndenge batina zo mona bazo ya ebele alobi ke na kei na kyo kotala famille na koya bon bana ba yoka ke mama kuna azali susu te
siko problème oyo biso to likolo ya mbongo na ye papa mbongo eza te neli eloko eza te neli asali mwe 28 ans na poto neli akenda na 89 siki na bosani te 90 ake Jonathan wana azalaki na inane neli atiki ye amemi mwana na kokanga suki famille te ndeko te nga moko naza présent nazoyeba ko luka kasa mwasi makasi siko atiki famille ne perdement ya boy siko abela katoyo ka beli to yibiki abeli siko ezalaki le musuza kisida ke voiture mais le kamango ya boy na ndako ya Gilbert kuna na kati bango miba biso koloba nini papa ba ye moko ayebili wa ya mwana na biso aluka Gilbert ko sana aloba vérité asalaki mwana na biso nini asalaki ye nini yete mutatinda ye na poto atinda yete mutatinda ye na poto nela kena na 90 tozana yaya bazako to lemba yeke mama ngadi lobi na 5h nazo kende poto kende mama omoni famille ndenge ezali toza boy tata kufa mama kufa bano bas ye muta supporta yaya lera kufa awa tozolia to makamu nyonso ayoko kunda mama na ye awa na janvier à l'an 2017 bongo lelo neli liwa tozoyebela ngo tina te tozoyebela liwa neli makolo na mutu te pesa samuna bana mama na bino yeyo ayaki akomaka lundi biso to yebi mardi akomaka mardi po makamusi fale bo yebi sanga va pongana zalaki musika bana ba yebi liwa ya mama te me bana bino boza kuna bo yebi makamu nyonso mama salaka bo yebi vi ya mama biso wato yebi te biso za na kini ato yebi vi ya mama te bino bana Jonathan na Thierry bozala mulende ya kolanda likambo ya mama wa po biso na ndenga pauvre mama boy mutasunga kabiso nde ye akabola kate mwana wana akabola kate papa akabola kate tozana ba souvenir ya Neli akabola kana te soki akomi fa koma na ndako tata mwasi akoma na ndako mama leki na baleki na ye bonga tiki biso libanda na bana wana na poto amemi bana na ye tina ndengi Thierry bakokisi soki ba 28 ans nano ko za charge bana wana ba Thierry siko bakosala nini na tata oyo ayoko bomila ye mama ya na kidiba asali ye nini Neli Gilbert asalaki ye likambo nini ata likambo ngo elekaki mutu ya ifala zongi la biso ye bana ne bazali da bana kuna na poto kule bakomi ba grand garçon bakoninga baluka mama na bango balinga basala ye nini mais akati ye vie ya kokata papa kule zo sabi makambe ebele na yo kaka mais sikone na monike mobali oyo azali na monde na ko qualifier yete mais na likambo ya salimwana na biso na likambo ya salimwana na biso loba Gilbert na Neli asalaki eloko na mobali oyo te Neli aliaki mbongo tato Gilbert aliaki mbongo ya Neli te ke Neli akena mutoki na ye na poto akeko lula ye a partir ya poto lelo akase vie ya Neli atiki baleki atiki biso ba mama atiki bandeko justice nzambe sala likambo yo justice nzambe akata likambo yo biso toza na mbongo toza pa famille pauvre ye azangunde kwa ya bango bato basimbi kisaso oyo bango basimbi Kongo mobimbo oyo Jonathan Thierry batelema na likambo oyo bapesa biso moyen merci tonton bapesa biso moyen po biso bango wana basimbi lolo esimami na maboko na bango nazoloba lolo esimami na maboko na bango wana banani banani bande ko na ye mobali ya mama ye abomi ye amo abomi ye ambonike ata abomi ye toko muta kosimba ye azate merci tonton Mosi mama leki vraiment tokomi vraiment na suka mais je crois bien grand frère lokola tobandaki na yo to sukisa na yo Maman Neli azape na ba connaissance. Maman Neli ndenge déjà maman zo témoigner na niveau ya famille azaki jovial. Abanda ko sympathiser très vite na tout le monde. Alors libanda biso ba o ndenge toyebi Maman Neli libanda pezole. Message nini au relancer na ba connaissance ya Maman Neli. Aussi bo pesa bango programme ou position na bino famille. Merci. Ebembe opposition moyen to pesa wana pression na mito ezalite po ebemezana na maboko ya leta kuna ba biso ebembe na mito eza ebembe ya famille eza ebembe ya leta
ce qui l'état kati makamno nyonso aselisi banquête na nyonso sima ba livrer biso bon famille au Borosala en accord na bino yango ndenge Borosala bosali mais pour le moment nous tous en a suite au pesa na ba connaissance ya maman Elité pendant tous le programme penza ya cité pour me route na niveau ya l'état na niveau ya justice to peut ce programme lelo oyo ceux qui contactent bato oyo bazali banda balingi ba assister famille spirituellement physiquement financièrement moralement bako contacter nyoso azali na ya posa ya ko assister famille au moral au financier au makambo nyonso tovandi na balabala Lungweni numéro 8 na commune ya Bumbu et na Lungweni 108 numéro moko ezate po eza na bande commission nde nazo biso toza Africa Info mokili mobimba ekolanda biso na tango tozo sala na yo émission oyo misusu bakoya Lungweni te néanmoins na nzela ya singa allo bakoka ko atteindre bino bona singa allo ba pesa numéro téléphone ngai na 0 blanda 089 55 44 905. Donc ce que nous avons répété, toché indicatif il y a RDC, toché indicatif il y a RDC plus 243 89 55 44 et puis 905. Mais hormis tout ça, tu as appelé un numéro, il y a un déco galore. Oyo, tu contactes qui liboso. Yépe aza membre de la famille déjà ceux qui bobeti plus qui a maman Nelly ceux qui bobeti plus 243 89 52 70 70 D à la fin donc plus 243 89 52 70 70 D à la fin wana beaucoup qui contacter famille toza vraiment wana toujours continuer pour accompagner famille pour lukakoye ba vraiment makaboyo et komema et kosuke la wapi mais quand cela ne tienne na habité grand frère déjà l'état a commis ko inspirer bino confiance ko yem tabenga ki bino kakangi message yem tabenga le logo ti l'état bisi bino que corps est commis aye l'état ont inspiré bino confiance je comme confiance toi na confiance dans la justice na l'état merci l'état asala musala azala parti prité asala musala na ndenge justice ezali tata mama leki liloba yasuka po tokabwana liloba yasuka onga na lobby on nzambe atwindinga na loba na minute oyo tozali l'état azwa parti prité asala justice ya malamu na Nelly na papa Gilbert papa nini kupenga ndoki wana l'état to sengi na l'état asala justice na ye likamune to yoka ke likambo yo ekatani na ndenge ya malamu takima te to mona jugement eleka pona biso na kati ya musuntu okokate na nzamba sala na mulimo justice eleka malamu makambo nyonso lelo yo tozana perte moko na koloba na kesi na sana sabiri mutu azali te wana mwana ngai nazoloba vérité do azate po ya taki social mutu asala ka musala yo mutu akena 90 na poto ti lelo asali ya minene asali makambo bonga yako katela mwana katela biso mwana vikaka boy likamunina leloko tozotuna mwasi na mobali babundaka mais likamunini penzo ekomike boko ekoma mutu to yoka ke mutu akufi yo mwana mobali obuna na mwasi na yo ti okoma na niveau oboma mwasi ngana za mama na tiki ndako na tiki makamno tozotala malidi tozovivre nango ne justice na eloko na sengi justice pardon alandela biso le kamboli oyo azwa parti prité que les ko la bango bazali boy biso boy akata le kamp to yo kango to monango po alobaki ke ye azali nani akosala ye justice asala biso to kolongwa malgré de kamzana na l'état justice asala po yo bango ne basimbe makambo nyonso yo bango bazana loi ndenge nini ekoma ndenge oyo po makambo ya oyo ebongi biso ba negre na cité to sala biloko oyo bongo ye mukonzi ayebi ba droit oyo ba droit ye za mukonzi ayebi ba droit ndenge nini eboma mutu
Gilbert ye na justice akozala na kimia te lokola biso totelengani atala biso ndenge tozali tozolela na liwa ya maneli toyebi yango nzela ta ebandila te toyebi ta mutu ta mokila te likambo oyo ya muneni boyo nzambi landila biso mwana asungaka biso na famili ye wana akosunga bamama akosunga babana batu nyonso azosunga bango moyen kutu nalobeza te moyen lobeza te pasi eleki mingi mawa eleki mingi papa Gilbert nabengi yo papa me oza papa te ndoki moyibi osisi koyiba mbongo nde nyonso ayaki nango mpo boma ye olingaki otikela kati ya ndako abubula bo banzinzi baya po bayeba te ke yo ozwi biloko na ye papa osuki tambolaka na mabele tambolaka na likolo na espace kasoki na mabele kaka oyo ya nzambe papa oyo yo osali na mwasi na yo na bandeko ya mwasi na yo biloko oyo bazwi bole ligorodo baliaka yango te boyebaka mwasi wana yo ozwaki omonaki aza spécial neli atikali suti na te oyibi bambongo ne na poto oyibi mbongo ne kosalisa bandako na baselembao mbongo aye nango oyibi okamati baresi nyonso pakoli makila obwaki ozala na makila oza na kimia te makila neli ekolanda yo partout ozali bolali na mwasi no boza na ye boza wapi boza na ye obozala na neli tokendaki kozwa ye malamu tosona ya nanga malamu nezokoka te pa Gilbert nyonso yo neli asaleli yo azwi bana na yo na 4 ans mina wana ya 4 ans na moko soki ya 6 ans lelo mina akomi na 18 asali mina anniversaire ya monene na poto nyonso bayebi yango mais lelo oyo futi biso oyo futi ye neli oyo futi biso mais asopesi biso yango oyo yebaka nzambe asa likolo aza juste justice ya nzambe esala toyoka sango Gilbert abima te asibi conséquence asali malamu akabolaka te ngai moko soki ndeko na Gilbert abeli akotina mbongo kama kolotika ya Gilbert azwa soin bakozanga eloko leka masoma fufu ke ndeko tika mais merci opesi biso yebaka nzambe oyo apesa osouffle de vie po ya nele eza te mais yo oza na bomoi yebaka mabele tonyataka eza ya nzambe mpe me oza nango eza ya nzambe tika justice ya nzambe esala mpe ya mokili esala totikaki na pasi azalaki nyonso mpona azalaki mama na biso toza baorphelin eza atangisi baklasse asali biso mingi mais oyo je apesi biso nzambe azalo. Merci très chers internautes, vraiment justice ya nzambe il faut esala famille eza bouger pasi ezali vraiment eza bongo pour sentir que tout le monde to longo même na champ to landi bandeko bazaki na hors champ parce que tout le monde que bazalaki toujours motivé balingaki ko lancer message. Merci bandeko nyonso oyo bosalaki effort pour to koma awa kobanda na la baronne de Genève mama Tete Liengo na Genève nayebi ke bozo sala pe matanga na Suisse kuna mama Tete Liengo la baronne de Genève la maman de Fatima Miguel famille royale ya Nico Hitler 007 na Lausanne nayebi ke matanga ezo salema et pas ya Mersiko ya Gobe Lisha ba parents ya Ridge Andy Luwawa un enfant pas comme les autres. Tu sais bien que Suisse wana vraiment bandeko bazolela José Basaki la japonaise ya Emetana tozolela nayebi que vraiment na Paris président Franklin Maboussi matanga oyo ezopesa vraiment passi parce que c'est une mort inopinée et sans oublier maman Véro Kelani la marraine de la première dame de Lausanne, Mersiko, ya Gobelisha, c'est-à-dire maman Véro Kelani, et zo sala bien vraiment ndenge bozo assister ou soit bozo continuer ko sala matanga na Suisse kuna na yabi que maman mokonzi ya sapologie na Suisse wanezayo. C'était bien là le président Reagan à la présentation, Château Kolo qui était derrière la caméra, émission Oyo. To sali yango te poto kende ko susciter batu ou quoi inciter batu na kosala mabe mais to sali yango pour quand même te ba vraie version ezalaki nini komelaki maman nene. Mesdames et messieurs, merci à la grande équipe de l'Africa Info, Château Kolo qui était derrière la caméra, Maëlle Sadiki et Franck Dissouka Stemaï. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine.
ya sika eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie kuti ya kusia balala na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala suka nelengi basuki wana te olingi kolia bio ya kambangu na restaurant l'Orangerie na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon chaque samedi Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.